comme ça pouvoir. Na comprenez qu'il y a un dans mon frère Flora le dit que non. Aujourd'hui, na comme Mulumba. Na douter nango. Mais le quoi, il me dit mettre en scène. Au fait, dans moyen qui va nous écouter déjà Tatuka Lombo Azalaka. Tatuka Lombo. Na époque on a 2000 ans. Oui, Tatuka Lombo d'abord joué. Tatuka Lombo Azalaka déjà. Voilà, bah bien mon gondo bazalaki. Bah Miraesa déjà bah jouer comme non, on a utilisé ming par rapport à la tonalité quoi. Tant qu'il y a une tonalité, Tatuka Lombo Azalaka déjà à l'époque Tatuka Lombo Azalaki un peu comme oui, na kuba interview ma confa. Rwanande na kutana na batu wana ba shege Niko ba mama na kutana Zwao. Tanga na comme na kuba papa koba pongala zalaki na osala tonalité mais naza ko envier pe maninga. Po Rwana po na komata masana Zwao wazawana azo beta tonalité Rwana pe ya sonam Zwao na yoka pasi jeune on n'est pas couvert là. Ozalaki. Ah tout le monde a ngoza idée moi malamu. Tout ça la première film au place au monde que non Tatuka Lombo baya. Oh. Ba papa Doudou baya. Ngana joie. Doudou ngafula to Doudou su. Doudou ngafula. Ah oui. Non zolo makambo oyo eza na sala te na lobango wate. Ah. Po ba preuve ezali. C'est ça. Ba la valider ba na film wana. Pe à son âme maman chaka dans le film wana ngana joie papa kolo lupangu ya maman chaka. Mais attends image date ma photo quand même. Ba photo na ngaso na bina la savoir maman chaka na ko la place wana. Ba photo maman chaka ba photo on a sana maman chaka avant maman chaka kufa. Ah non. Ingénieur de routier yango faut ça la bien. Époque où on a eu du téléphone les arrêts dans le passé les arrêts sur côté de quoi photo tourner papa au caramel ma photo et voilà ils allaient rater. Les ingénieurs munini arosala batu il y a biso vraiment mais quand corté biso histoire na yo nanu qui est Patrice Ngi Namao et qui est Mulumba. En tout cas merci beaucoup pour le respect à ba téléspectateurs ba la biso pour la poto batala la biso na TV munene na ndaku ba otala biso kwa na manette vraiment voilà. Major wana zofanda na Jimbo. Ouais. Na Jimbo ezaka na presse elenge sawana. Flat moko ezaka na Jimbo. Koto église catholique. Ndesi koyo ko sala ke non major pe azokita bakuta na muninga ne bapesa ni mambote. Basololi. Abi ne batuti boye e sala bien fo makila ezala. Amati likolo abimize ki mbalanga liboso na mona major. Auditeur na biso major na pesa mambote pe ezali mon vieux. Voilà. Je n'ai pas besoin de comprendre place Mulumba outi. OK. Na bandi ko voler papa Koba. Avant 40 ans la vana papa Koba séparation au salam. Ah OK, donc okenda ki la vana papa Koba badaki na groupe moko bongo mibali. La bazalaki na groupe papa Koba. Ah badaki comme travailleur na groupe papa Koba. Azalaki comme comédien. Azalaki comme travailleur était. Abandaki au jouer na groupe papa Koba. Groupe ezali papa Koba. Là va jouer comme azalaki chef avant papa Koba c'est lava. OK. Sozu va chef ba chef Niko mando pesa ba répétition déjà banini tout ça. Ba jouer bazalaki wana. Kanga data lelo. Ya omo na lubi que non lelo ne nazalia ba mundu mane nazalia ba. Tout c'est là validé. Yim ga préparer ngai. Nde ya moko kanga celui ko ya munete bo la taille moko na lava. Tel père tel fils. Biso bato toye ndeti nga mulumba na ena 2017 na ngola awawa so na mona sermi grave c'est que le bandere ni hein so yo mutu oleki ba tebele na ngola awa o mona sermi le otenga na yo mona sermi grave so na pesi mutu bon et la peut-être par rapport à beauté mutu na mutu ninga ve fila ah bon et ça normal ya mutu musu pas musu za mona sermi ne belé apesa mutu mona sermi ne belé ngana ko ko boya te. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte la tête. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte la tête. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Notre ami intime. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner
l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Je m'idore. La chienne par excellence. Je m'idore. Salut, tourne en bout, tu vas dire comme Alandi. Mais d'après sa confiance, c'est pas à la rose musicale, puis dans le vidéo de la presse. Na émission qui tourne au Bolindaka. Les œuvres. En tout cas, carte pilara aïe les sous nom PPA Sika. Nebi que Miska Bozana Landa pour là je fais plaisir. Avec tous les respects que je vous dois, mon boss. Deyondinga on dirait que Suisse. Ba salutation à trop. Papa du papa. Babi bossa zarane na nyuma mutu. C'est bossa sur la bien. Papa et aura maman ya batu. Donc si vous avez un problème, vous béni papa wana donc salaire à qui parle tout salaire. Atsoka tinde le salaire sur le commis rappel sur maman. Il y a donc merci mon boss et de Ondinga et pourquoi pas maman Bitondinga na maman de maman maman Bitondinga. Merci maman Nelly qui va coller na maison comme elle a carabine qui te donne décembre bon moi des sika oh na makasi ya maman mami tona maman mami tona ba bilo et comme elle déjà dit bon moi quand tu la voir bien bimba maman mami tona donc merci maman mami tona. Et pourquoi pas maman bienvenue dans Costa. Bah maman, ngana tanga kaba mpo maman ne ba bota rabiso. Hein? Ba maman ne ba sala rabiso poto da. Donc maman mami tona merci. Na mona déjà ba biema yango e commis déjà maman et salinga Barbara et merci vraiment et merci encore maman Bitandinga même maman bienvenue dans Costa et pourquoi pas maison Sika Production. Babi Sika Production en collaboration avec Gemidor Suivi, Nabokasti boss de Ondinga, Narata Spice, on a la pour ça va produire yo. On a la naza musicien, naza en tout cas de 8 vidéo déjà. Vous avez que c'est bien la Katia, Suisse la Katia, donc France, États-Unis, Paris, Suisse, Belgique, vous avez que c'est là. Contactez quand Gemidor au cours de la Sika Production, à coproduire yo au CP. Bah j'ai talent. Bah talent bah pe akala bah musicien tout vous voyez la carte Suisse là pour ça va produire contactez Sika Production aux Alawana et merci encore à mon réalisateur Babi Tom Bernard et qui bien ya lingarana et pour donc moto nzambe ya solo ingénieur wa Sima yefa semi matos asima va bandana caterpillar to sambela nan et merci encore à le Dieu tout puissant nous envoie appeler ça rapide tout de vie. Lelo na olobalanga mingi te. Lelo Caterpillar aye no mo PPS kamarambo ya kitoko ni par ele ça mati. Et ça m'arrête pas Caterpillar et ça m'kana émission ya le jour. Bah bon séjour à toi leader à Miss. Leader à Missi. Na rasangola dans vos autres personnes na maboko ya Gemidor na bokasi ya boss de Ondina. Leader à Miss azana bichwana. Merci encore donc bon tellement belé marambango ndiango e bandi lelo Caterpillar. Aïe, bino nini na kata plateau et là je demande directement à mon réalisateur donc balancer les bisons nous manger bah tu vas comprendre nino Caterpillar et bon nanyo Caterpillar mais bon moko na lelo to solo pour mokile le ba ki pe mingi marambango pe ça maranango ka c'est Caterpillar quoi ça là on a ndenge na et merci là moi je vois et je salue bonjour et bonsoir et bon après-midi ingénieur Moulumba. Boa tarde, Caterpillar de la presse. Vraiment. Bien habillé. Merci, je peux bien habiller en tout cas. Et puis, là, salinga le lendemain, on te pour. La personne maman m'a dit papa m'a vu ok, le pas vu ok. Maman le pas dire moi ingénieur à la tanga ba mais la moi l'ingénieur ça va ni niveau ya. Bon, omoni Caterpillar na web sur le moko. Et loko va bengi veste. Les a facilité. OK. Veste no omoni ngo wana ya ba biloko mo eza biloko valeur. C'est ça. Ya omoni même ba président ba la veste. OK. Ba ministre ba la veste. Vraiment. Ya omoni so muta bali fa la veste. C'est ça. Et so muta kufi fa la veste. Ah bon? Et le bébé ingénieur. Et le bébé. Donc et puis ça même mon c'est. Okay. Mais il y a des vestes et des vestes. OK, ouais, la Au Moutali, on pas la veste. Ouais. Mais, veste nino là, c'est ça le problème.
Moni makambo nazo kima maman mais ingénieur Mulumba azo me mama na makambo mabe. Et là je vois dire au tema papa Guilhem Makambo papa Guilhem Makambo ye muta simbi pena babi ingénieur yena benga double ingénieur notre technicien donc technicien je me dois suivi ingénieur il a ça réunion donc ça va donc kala mingi te bomo na barambo donc akiti bina poto akiti Suisse na Afrique na kati ya Angola donc kala mingi te na bakala te abomo na déjà Marambo démonstration à papa Guilhem et là je vois encore un collaborateur donc toujours mon vieux Kalamingi tu sais donc wabi kabongo famille kabongo maman et na kabongo donc oui tout le monde obété tous les masula ba veste là ta ngo pambaté ke baba kolo veste ba zala ra mulumba po ba retourna difawa ba kolo veste ya ba saper kasi ngo zolo bati ba retourna difawa ba kolo veste ya ba saper mais saper atonga veste de bato ba bota pena costume et ya batailleur oui Caterpillar bien habillé. Merci. Mais tailleur n'est pas tombé qui ont. Ok. La couturière n'est pas tombée là quoi. C'est bien habillé non mon wana donc on a battu na lobani pour niveau ingénieur mon batelu lelo ngina yenga ba binga ngina ma famille ngina ma on a vu que vous avez c'est la bisca boza et modèle ingénieur ngina ma wa télé Patrice ngina ma a télé lelo ma besa en tout cas avant que to kota la maramnyo surtout bonne santé. En tout cas, santé na ngai eza bien. Biso to aba jara bato moko ata makambo esimba te to lobaka ga esimba. Wow. C'est que uza makambo zo simba te mpanzi moko boye songolo pa. Te na biso ke ko repesa bandoki repesa bademba ba sambana ba tobi je sujet. Caterpillar biso lela. Bon le sujet du jour. Biso lela te. Yo yebi liboso na biso Jésus na sima biso pa de onzinga. Ah oui. Je m'adore. Toujours. Liboso na biso Jésus Christ. Nzambe mokeli na nyonso wakela na sima biso papa de Onzinga. Vraiment c'est ça. Donc papa de Onzinga aza déjà mutu moko ezaka soko sali prière na yobi Nzambe. Nazana besoin ya boye. Soko silisi oye papa de Onzinga ozwa. Ouais, c'est ça. Là tu as raison. Et merci ingénieur Mulumba. Lelo vraiment ba makambo to sala lelo et salamate. Depuis mon kili bandati lelo, j'espère que na e salamate. Mais to lo tu to bota mona jemido. Aujourd'hui, ça la marque et ça la marque en côté. Oh non, bah toi ça la te biso tout ça la on peut ça bah tout peut goût et on ça. Donc le étant que na ligne na yambayo étant que ingénieur nani nanu na yambayo étant que ingénieur Mulumba nanu tu. Na ligne na yambayo étant que Patrick, topé Patrice. Oh ni sabiso. Le nom de Mulumba et ya wapi. Qui est Mulumba parce que tu as famille eza ngina mau. Côté okomona yo Patrice. Ingénieur Mulumba outa wapi lelo tomona yo comme les grands réalisateurs, les ingénieurs munene rosala marambo e kamisa batu. Yebisa biso vraiment mais ka ko corté biso histoire na yo nanu. Qui est Patrice Nginamao et qui est Mulumba? En tout cas, merci pour le respect à la téléspectateur ba la biso pour la poto bata la biso na TV monene na ndaku ba la biso pa na manette vraiment voilà baka moté sur les amis balé pour veste et puis et pas na pele na tuna te ingénieur aussi ma réserve na linga na tuna pour na mona manette mi balé na linga na tuna na moni ingénieur na manette mi balé quelle tension. La comprenez yango te oyo elata ma air moko veste oyo elata ma dans notre dans l'émission le lot là bato bakanisa ba réalisateur ba ta salité OK mona mokele wa moto za nango biso ba réalisateur mona ingénieur Don Bernardo ana sima caméra lokola mona na raté l'homme se regarde voilà lokola mona na ta za sima caméra bato ba bika salité c'est ça. Sikoyo bato ba mona naka o ba vanda na ba plateau o ba koleka la émission ba mona ka bango baza très propre que ba réalisateur c'est ça baza na bilamba valeur baza na banda ko ya danser baza ne siko biso bato ya na sima caméra ba mona biso loko eloko te nazongi na question na ona ya kuna sima. OK ngana za na famille na mama. OK kombo na ngai propre ezali Patrick Nginamao
nde kombo aboteli ngai na famille ngi na mao toza wana mais ozalaka na kombo mibale nde to dans la ba 3 4 minutes ta famille ozalaka na mibale te naza na 3 kombo Patrick ngi na mao Kimpampa oui voilà kombo na ngai yango wana sali famille ngi na mao na famille ngi na mao omona trésor ngi na mao ye aza na France lene na biso ngane alandi ye ozalaka na mibale voilà ngala mwana mibale trésor ngi na mao soki tolongwe wana toza na Patrick Nginama oyo eza ngai oyo alaninga na nsima aza na Congo Cédric Nginama oyo aza na Zambie mwana suka na biso Gradi Nginama na pese bambote place azali babote mika 4 toza 4 mibali basi bate wow yango nalinga bana basi makasi vraiment nabotama na bana basi te yango moni napesaka bamama valeur ngai soki mutu aza koignore mwasi soki mutu aza kozwa mwasi na valeur te esalanga mpasi caterpillar basi baza bato oyo lelo ndenge mokili tonda boye mpo basi bazala ozolanda meme mama na ngai mama vumba mpe ya sonami kasi alali mama akufa deja voilà mama aza kufa lelo ntinga nde naza boye mpo mwa mwasi wana azalaki andimi akoke maternité andimi so azongi ayebota Patrick Nginama andimi so ayaboti Cédric Nginama andimi ayaboti Gradi Nginama yana bana basi ebele lelo balongola ta ba 8e balongola ta ba 8e omona kena mwana omona na te mais lelo aoluka bana yango nga nalingaka lokola botem na bana basi te boteka mibale nalinga bana basi voilà valeur na bino mama soki nazala na basi ebele basi na kolinga basi ndenge olobi kolinga basi mingi kolinga bana basi mingi bandeko ya basi oui ok wana to comprendre bandeko ndeti yo ndenge oza boye wana Aurélie vango bisika aza comprendre pena que non ingénieur Mulumba alingaka bandeko ya basi mingi oui Aurélie vango za to songi na ngana eleki mingi poto tonga ki déjà fa Aurélie vango ayebi ke non ngani na boye nalingaka pe mingi vraiment voilà surtout nalingaka bana basi oyo batravaillaka c'est ça nga nalingaka bafemme forte yango mona alobaka keno mwasi fo azala mayele mwasi soki oza mayele moye balasaka no tozonga sikoyo na page oyo ezake no pourquoi Mulumba awuti wapi le nom de Mulumba ngai naza artiste et comédien bon nakovanda boye naza artiste et comédien bon voilà nabandi théâtre na 2000 wow donc tant qu'on est 2025 dès qu'on est 2025 ben c'est 25 ans na théâtre que baro na bani théâtre na 2000 ok na église tant on bani théâtre na église ne ba bisinga que non faut bana rejouer na tonalité ngeza nini faut rejouer le kola papa wana nana mandefu te nana nini te ba linga ba jouer singa papa ya tonalité wana époque na époque wana ezalaki frère Flori yem dans diriger groupe théâtral wana groupe théâtral nini ezalaki parce que tout le bata moni toto parce que émission lelo téléspectateurs na nganya surtout pas tout simple présent pas tout ça donc naebisa kibino ke na redédier bino émission lelo parce que émission lelo to dans la présentation de vraie vie ya ba réalisateur ya ba la derrière caméra quoi donc on est dans blo moko boye oh ne na ese kibino toujours présent pas tout ça présent pas tout ça présent sangola na ba ke biso vraiment na redédier en pana loko marambo ki na rande bongo luto sala marambo esama ingénieur Mulumba to ngande to yeba groupe théâtral ngo eza kombo nini parce que ba groupe théâtral eza belé so eza robeka ya simanda ku groupe mo yeba na ngo te des arabes na groupe ya église la main de l'éternel ya ika groupe ya église bima na ngo pété de gospel même groupe évangéliste eza ya église oui ouais donc ekobima indépendant ndenge bo kendele groupe ezali ya église nde eza place onga na bandele carrière na nga wana ne frère Flori alobi ke non po banda kosala tonete on osalela ngo ndenge nini bandi koexplike nga nde bakoko badeformaka nini tout ça abandi lokola acadrere na ngai nde frère Flori place nazali namona ne kutu kala donc je pense que non nakopesa numéro na ngai na suka soki frère Flori ou bien bato bayebi ye frère Flori basé belé il faut exiger comment je peux dire
koloba vraiment comme frère Florine nani Yamboka kiminga me ayebi bato pe tozanga na bangwana bayebi so bana numéro ne ba oyebi ça y est bato bana ba numéro na ngai tanga ta deux personnes o ba attend pour monnaie tangu wana na ye nakutaki masa na ngai Daningwala Daningwala nakutaki frère Manix nakutaki Serbier nakutaki frère Florier Morazalaki nakutaki frère Plastide en Angola voilà nakutaki ye donc wana émission pardon wana théâtre bandako kende kitoko makasi na 2000 ans voilà répétition on appelle boye répétition bato nani ne frère Flora lobi non il faut jouer na Komba Mulumba donc Komba Mulumba pene utela nde kuna na théâtre voilà ya église OK il faut jouer na Komba Mulumba voilà ce que on a tali geno nga za Mkongo nga za Mkongo comment na jouer na Komba Mulumba pe Nicolas Mkongo ngo naza su Mkongo mo ya Muzombo oui sikoyo Mulumba eza Komba baluba bon nga na jouer na Komba Mulumba bité jouer na Komba omani otorbengi kombo ezara puissance ozolanda même ange tanga yepa Marie bigena obota mwana mobali c'est ça mais opesa ye kombo Jésus ba pesa na kombo donc ba ya na douti te ba pesa na kombo o mwana kozwa donc tango osalika mo boye bato ba pesa yo moni même grand frère le biso ko felo mile a pesa ba kombo kombo eza pouvoir na comprendre ki yango tango frère Flora le bigena o jouer na Komba Mulumba na douter nango ça mettre en scène tango yaki wana okutaki déjà Tatuka Lombo azalaka Tatuka Lombo na époque on a 2000 ans oui Tatuka Lombo d'aba au jouer Tatuka Lombo azalaka déjà voilà ba vie Mogondo bazalaki ba Miraesa déjà ba jouer ka ba non on a utilisé mingi par rapport à la tonalité quoi tango yaki na tonalité Tatuka Lombo azalaka déjà à l'époque Tatuka azalaki un peu oui na ku ben tayo ma confa wana vie azobeta ma confa voilà nde ngana yesu na tonalité ya ba Congo voilà nde nguza kuluba boye ngai mulumba nasala likamba kuluba te mwana oyo nguza kumona mwana oyo ndiki butize miboye buazunga na ndaku na ngai betu nganda bambuta bafaki ngana kadiambo lokula kuchemwa na ngai zemi sape nisona nga mwana wenu nanga banda kuchemwa na ngai zemi awaza kumena hotel fala be nga tata na ye nazala wana naza na mbona nanga zemi za kukota mena sutuki boye ba memena nga zemi na ndako oyo nga na yebite na mona pesa kote la te na kufunda je l'hotel donc eza bravo applaudissez vraiment félicitations merci beaucoup toi je m'attendais même pas ça en tout cas wow eza ba biloko mo biso toloba mingi te tambola na batala na nzoto mbeto inga koloba te katapila ngana za ba genre ya batu moko ba réalisateur moko okoza na problème na contribuer mais na bo ya ba komango na linga osala makampo batu ba mona te donc on va donner la sarate te la pesa ka 5000 ya rolia na boko la rayo za boko c'est quoi Yoza na Luanda. Katapila, yoza na Luanda. Biso to Luanda to yokuta bino dabo za na Luanda. Mais poko déjà o ezaka non le biso to yiba oloba ke non. Boye Angola se kufi. Mais biso to zala de be poko bino za na ba Luanda ni to dollar zo monana. Angola zala Angola. Siko biso batu to kuti bino. Soki déjà bino bomo na 5000 le côté biso bato to ye ndeti nga mulumba na 2017 na Angola awawa so na mona 5000 grave c'est que le bandere ni so yo mutu oleki ba tebele na Angola awa o mona 5000 le côté ngana yo mona 5000 grave so na pesi mutu bon elle a peut-être par rapport à bosualité mutu na mutu ninga zo fila bon eza normal ya mutu musu tant musu za mona 5000 ebele apesa mutu mona 5000 ebele ngana ko boya te nde e yako sala ke no na bandi théâtre place wana na ko banda théâtre siko ngaza rande nini ngaso na sikana ninga désordre te na ko linga désordre te wana e yako koma na tamo ko boye il fallait tout ça makama ordre place nyonso
eloko ebebisa ezalaka nini kolingana tant kolingana ye okota na groupe théâtral sango komo okende siko pa pasteur bato balingani bato basali boye oyo alingani na ser oyo wana kuna alingani na ser wana katapila place nyonso bato baza kolingana ezangaka te même aya na kati ya gemina bato bakolingana mais fo linga mutu na sérieux mpe fo yebake no mutu wana neti yo ndenge boye oza na bangagement na yo onga kotangela yango awa te ozomona nakotanga yango te oza na bavie privé na koloba kuta engagement te oza na bavie privé na yo onga kotanga yango awa te nga mpe naza na bavie privé na ngai te moka mpe aza na bavie privé na ye moka aza na vie privé na ye donc mpe aza na vie privé na ye Carolina secrétaire moko très propre aloba portugais moko donc soki abe classe yango wana Aurélie Vong mpe aza na bavie privé na ye donc ozomona voilà donc ngai nakoki koya te ke non apekisaka non awa bato bakolingana te même l'église bato balinganaka mais bolingo ntango bozolingana esika moko fo ezala na bit bavantire ozosala libanda koya kosala yango place oyo boza place oyo bosali lokola club te groupe théâtral ozomona place groupe théâtral ezali place studio ezali place maison ezali yo lingo linga kuna posala bavantire non ce n'est pas bien voilà eza eloko esalaki yango wana nasali ya groupe nanga te lelo bagroupe ebele ya théâtre ebasaka te mpona makambo olingana ntango ekomi na matoi ya pasteur alobi ke non fo tozwa satisfaction apesi satisfaction nde frère Placide alobi ke non angasi na mesani na koforme bato oto anobenge fonde na mesani na koforme bato abimisi groupe na église aye kotia yango na libanda place ya bandako ezala nde tokoma korepete kuna nde tokanda korepete kuna nde toye kolanda ye tocontinue na groupe la main de l'éternel toye continue na libanda sikoyo nde tobanda kokende nango wana libanda tokokende wana eya kosala masala nga Dani Ngwala alobi ke non fo tokende kokota na groupe ya Papa Koba ana opesa à l'époque wana da Papa Koba yo tolingi banano ntango ozali na groupe ya église wana bosaki après combien de temps pour que bamakambo ya bolingo yo kokota mabete na bane théâtre mwa mokili ntango wana na calculaka année na bane non ndenge olobi na biso 2000 ans non 2000 ans non na 2000 ans wana bokendaki nango ti 2005 ou bien bosukaki kaka na 2000 kingani donc na sala na kosala mo ba 2 ans kaka na groupe wana donc to so to comprendre bien mesdames et messieurs papa Guilhem Makanda basalaki makambo de basaki 2 ans question yo mto tunaki asaki 2 ans na groupe wana après de bayo banda skoto découvrir admet banda de to bimi libanda frère Placide non lokola pasteur apesi satisfaction ya akoka satisfaction te ake komema groupe ye mutu azali idée ya kosala groupe na église abimisi groupe na église ake groupe eke continue libanda ya église olandi groupe ebimi na libanda ya église ndeta tokoma répéter na libanda ya église eye kosala ke non moninga na nga Dani Ngwala ayelobake non tokende na biso pa Papa Koba tokomi soko koenvie bagroupe oyo si eyebani voilà nde tomemamaki toke okota pa Papa Koba c'est wana Papa Koba zo répéter na commune ya Ngenge na kati ya commune voilà kuna ntango tokei toke ekuta après Papa Koba la validaire bambote ebele mo papa barespect ebele place ozali la validaire nde nakutaki ye kuna na groupe ya Papa Koba nde nakutaki bamama le bashege niko voilà mama voilà ekivanga ke bato kodia mutu ke ba ekivanga wana belo la kina mama le na shege niko na groupe kaya église ya église à Mench la kina na ba priest kaya famille kadi kaya dans baba l'église bien surtout il y a église église de mon père j'ai oublié s'il vous plaît église s'il vous plaît monsieur évangélique Nouvelle Jérusalem Béré donc tout ça qu'on a la bango voilà na ba mama Gates Menga oui voilà Rwanda nakutana na batu wana bashege niko ba mama le nakutana na Zwao tanga na comme na groupe Papa Koba pongala zalaki na osala tolete mais naza ko envier pe maninga po wana pona komata masana Zwao waza wana azobeta tonalité wana pe ya sonam Zwao
nayoka pasi jeune wana ndenge akufela ozala te bazalaka wana twana bikuba papa koba zwa waye okufa wana bazosala baton oyo basudi ata bakendaka nango wana zwa osoka mati boyoka nga nazulu bilo yo nga nazula ndo kanga mbangano yo sokozozela nga mata na lamrover boya bulando yo masa wana zwa utaki na kuba papa koba nde eye kosala kino na bandi koevole ba papa koba avant kaka ndenge ezalaka lava na papa koba séparation ekosala ok donc bokendaki lava na papa koba bazalaki na groupe moko bango mibale lava azalaki na groupe ya papa koba bazalaki comme travailleur na groupe ya papa azalaki comme travailleur te abandaki kojoue na groupe ya papa koba groupe ezalaki ya papa koba lava azojoue kuma azalaki chef après papa koba c'est lava sozwi bachef bachef niko bando apesa barépétition déjà banini tout ça bazwa bazalaki wana na groupe ya papa koba tosala mpe baspectacle ebele na kati ya groupe wana festation papa koba abangisa mpe implice nangi na memo sikoyo place nini oyo okoma molumbe wuti na place nini oyo nginama aye kozwa sikoyo na réalisation oui eloko ape bato baotuna yango mingi bato baolinga bayeba mulumba aye kokoma réalisateur na bata nini parce que ndenge obeti biso carrière na yo ya théâtre ti okomi epai ya papa koba nyonso tu wana tokomi papa koba lava aye kolongwa ntango lava aye kolongwa nde biso toye kozonga lisusu toye kotina biso batournage na groupe oyo tozalaki wana towana oyo uta na église ebime libanda toye répété wana eye kosala série wana bande na okimango série wana Damien Dimonekene moko ya producteur oyo jiba bande obwaka Damien Dimonekene abande koleka biso toye répété abina kota na groupe monga théâtre ye répété katapila série wana biso toye répété pour ça la tournage faut pas tourner na bandi cassette ya minene ba caméra ya minene ta la bandi munene abokosi na caméra ba tourner série wana na osala tonalité ya mulumba na osala yango mandefo ezate na osala na wana zama mke s'il vous plaît est-ce que boza pena ba mo ba eleme ezali oyo ezaki tokoyi pe ko laksa téléspectateur soki ngako dine na bo eso loki belema na yo ndem to lemba ngo lobele na sele na na posa ta mi balemi satu po donc ezebele seigneur donc bala sele te pe ba image wana ya ezebele ya série wana na zala ngote ezala ba archive ya na ngaka koma série wana dai pena ba série wa série wana ezala ba cassette ba nini tout ça internet ezaki vraiment voilà internet ezali pena na onte série wana ezali na ba cassette Damien Dimonekene aye kotala biso tomonika mutu moko akoti wana nini tout ça vie Damien aye kotala biso après répétili abina na besoin solo la bino nga za producteur Damien Dimonekene boy nini tout ça na travailler na bino nga na lobengisa ba comédien mine bosangana ka bosala film to mona ngo eza idée mo malamu tout ça la première film au place au monique non batatuka lombo baya ba papa Doudou baya nga na joie Doudou ngafula nazolo makambo oyo eza na sala te na olobango wa te po ba preuve ezali bala valide bazana na film wana pe ya sona mama shaka bazana na film wana nga na joie papa kolo lupangu ya mama shaka mais ata image date ba photo quand même ezali ba photo na ngaso na bina la ya mama shaka na koma place wana ba photo mama shaka ba photo ona tsana mama shaka avant mama shaka kufa ingénieur de routier yango pour ça bien mais il y a ba époque où on a eu du téléphone les arana le passé les arana sur côté de quoi photo tourner papa au caramel ma photo et voilà les ala raté de tu veux ça la ba film belé na Damien Dimonekene na ba film wana yango e ya ko sala tant tozo sala ba tournage wana na ya ko mona Major Bisadidi ok na mona Major Bisadidi nene Damien Dimonekene bazalaka déjà na Major Bisadidi na poto ozolanda biso to tourner ba tuti Dadidi Kambala na Prince Elengesa eux bima Mariano ekebe makala ba tuti Dadidi Kambala ndesi koyo ba tuta ki na nenga solo to na tournage voilà na nenga tournage Major wana zofanda na Jimbo na Jimbo ezaka na Prince Elengesa wana flat mo ezaka na Jimbo koto église catholique ndesi koyo eye ko sala keno
major pe azokita bakuta na muninga ne bapesa ni mambote basololi abi ne batuti boye esala bien fo makila ezala amati likolo abimize ki mbalanga liboso na mona major auditeur na biso major na pesa mambote ezali mon vieux voilà je na lo baboye po batu ba comprendre place mulumba wuti OK ala na la patrie ngina mao alors ça ala sala mulumba na wuti en place e wuteli na pesa yango place mulumba e wuteli ne ayena kisi moko boye tanga pompe yango boye bato balusimba mitu le bato baoleka baoyeba kaka no batuti mutu de place na mona viendanga major bisadeli yango wana nina ekota surtout posa ya théâtre tant la salle nzoba nzonzingi wana toyesala bekachaka basandra Sandra wana jouaka rôle wana kachaka yepe na mona ekala wana ba mindondo bazana ouais ne kachaka oui na film ngo yango ne kachaka on jouaka papa ko lupanga mama chako ezalaka titre ngo ezalaka ekachaka ya Damien de Monekene donc il y a qu'on peut s'en apposer à théâtre c'est ça mais là va y décider à ça les élus de Dieu OK donc là va c'est les élus de Dieu et ailleurs tu es dans la collaboration les élus de Dieu na groupe ya handicapé na groupe ya handicapé donc là va on diriger les élus de Dieu on diriger ce groupe handicapé à ce que bactère va dans les élus de Dieu aïe na bango sur na groupe handicapé donc on a répété ah pas là va tu répéter sous na groupe handicapé ya handicapé handicapé ngo ezaka ya kombo to handicapé penda siko asangisi na biso to tambolaka groupe ezali ya joka mama police na bosanité yepe mkono ngazaka handicapé ndesiko yo là va yaki on va pesa mama répétition de biso to répétera pe na bango voilà biso donc on lava à longwe mais il est tricage c'est ça mais voilà c'est temps on lava à longwe amemi wa boya yi temps on lava à longwe amema mutute lava akita tant akita pe na pas na pas combattre po omoni bato be ba comprendre la validité ba mona ke makama kasi mbasa mutu la mo kofana na ye katapila lelo ngane na za mundu mande ozomona nga lelo boye c'est la validité tout ah bon tout cela validé. Oh, bien formé, yango na zala so muta telisi minduki na banga hotel sa minduki te. Na la pistole mo mabe. O va la muta bien te. Ah bon? Ke baro? Ne na vandia o va la muta bien te so. Papa de onzinga mo mamango mabe ezali do mapepe ne koti na ratambo. Papa de onzinga ba mbote place azali. Mo boss na peso ba mbote belé. Papa imagam na oloba. Aibi ke o soda. Vraiment. La va ebisanga yike non mulumba omoni ndenge za boye ndenge za na simananga na groupe oyo mutaolia ole kwa zate kanga data lelo ya omona lubike non lelo ne nazalia ba mulumba ne nazalia ba tout cela validé yimga préparer ngai nde ya moko kanga celui ko ya munete bozaka la taille moko na lava tel père tel fils nde yo sala place na soirée ba relation na Damien de Monekene d'ailleurs profiter de la réalisation de Damien de Monekene parce que tangu Damien de Monekene azo filmer ngape mbala moko na otala ba réalisation de Damien de Monekene ayekoli atangeli makambo ya réalisation na poto est-ce que nani na époque wana ngo Daniel Kimolekele non Damien de Monekene Damien de Monekene yenda daki comme réalisateur ye azali technicien Maman Live donc son Maman Live keboye ninga pouvoir ezali wana ti lelo yem dakena ba yena donc c'est kozala na azalaki na kozala c'est deux choses différentes ye azali technicien caméra réalisateur à Maman Live ti lelo technicien Maman Live akomate non parce que na 2000 on a Maman Live on dirait bazala te 2002 te nalobi li solo na obeta on awate Damien de Monekene déjà et on ça ba clip à JB Piana oui c'est ça azali des réalisateurs asala daba qui va jouer bien na groupe ya la fabotika qui aura 3 personnes yo Daniel Kimolekene non kotika la comme pont non Damien de Monekene ye a kosa la cop na ye Damien de Monekene azande ko ya la validaire OK baza bande ko la validaire ayaki kosa makamuni ya production na ye la validaire pas na groupe na ye ya théâtre ozomona
Donc, et on ça, temps d'amener numéro à Silisi Makamune, à Osa Makamune, ma production, à au Kata, on t'a commis ce qu'on a senti à maman livre. Moi, je vois ça, la production, na Makamba théâtre, et aussi ma soute, des bisous de continuer à bisous à valider, né lelo, ou est-ce que nous on continue dans le théâtre, dans le lelo, dans la palava. Si le Dakar, il y a un Angola, on a palava. Dans la palava. Comment le réalisateur, parce que tu veux que petit parcours, il y a la comédien, c'est comédien, mais pourquoi le caméraman, réalisateur, monteur, parce que ça la réunion, c'est pourquoi il est à quoi le nani a pêché les wana be nani a la kisaro biloko wana nani a simisaro caméra mutu aliboso to côté la rabi son bakalo ko dans le clap mais dara toujours netinga caterpillar mutu a simisanga micro mutu aliboso toujours na yebara c'est amba vous metti noir c'est amba vous metti noir na ratsa kabinga malgré que tangela ki journaliste metti noir ne pena mutu simisanga micro mutu aliboso na ba mboka ngola. Omoni bato ya impère Caterpillar de la presse. Omoni bato ya impère bazari na loko mo banda oloba. Boboli ko bokonga buka lokuta lifuti na mboka. Mais ngane na evana na plateau na mwana buka na lokuta. Exact. On a oloba awa nyonso o eza vrai. C'est ça. Ngai avant on a ba expliquer comment la commis réalisateur. Na olobelo ko moko bato nyonso o bazana posa Nangai, réalisateur Mulumba, Patrick Nginamao. Nakola Mulumba pour passer yango da référence. Pour boye mwana sala mutu mabe zate Caterpillar na bangaka. Vraiment. Nana kombo mo mabe. Il suffit ka mutu lo bakela boye bi Mulumba. Mama wa ba relaxo petit pa na biso na Congo. Il suffit ka mutu aluka ngai, surtout na milieu d'artistes et comédiens. Ce cas au monique non, na sali di kamoro boye. Ce qui va bakeka la milieu d'artistes et comédiens. Allô? Oui, d'accord. Oui, comédien mo Mulumba. Na lobi na yo soki na sali ka moko. Soki ka babi allo d'accord. Oui, comme artiste mo Mulumba ou bien réalisateur mo Mulumba. Ba ok l'action type na biso. OK. So ba bengi allo vie de loin. Charlie Nongi vie de loin. Oui, réalisateur mo Mulumba ba pas la bonne mampono. OK. So ba bengi Gabriel Bolembo. Oui, Mulumba pas la bonne mampono. Si la Bisalo, oui, Mulumba pas la bonne mampono. Belgi Kani, oyebi Mulumba, pas la bonne mampono. Ixi peshanga, mama kanu nga kusoko lobi ya ko zwanga na mutuka na keti kokuna. OK. Ben to koma wala. Ngai nalinga koya osala matalana te. Na yepe na plateau na yo te pona osala matalana. Na ye kaka ponga nga soutenir ba jeune. Oui. Oyo nyonso azana souci ya kokoma technicien lokola ngai. Numéro d'Angezali 927 34 18 15. Numéro d'Angayamwana, au Bengingaï, Nazana Kata Gemido, je passe comme réalisateur. Problème de comme réalisateur local, il y a un caméraman local. Mais tu n'as pas eu nani oya komisayo. Yango na ngina ya. Oyo no komisa pe baninga nani ya komisa. Yango siko na ngina ya. Avant na yebiso nani ya komisa ngai. Funa sunga pe ba misusu ba ya ba jeune belé ba na ndako Caterpillar ba sa l'autre ba pe na métier. Mais bino mo pe ka ba otinela no message, ba otinela ba message ba ke ba kuruti. Bo koma ba réalisateur, to ngo koma réalisateur, ke ne ko ba kuru pa songo. Kasi yango siko ngala bengisi batu ba oza kuru po ba se ba leka batu batu wana. De dane bongo. Ba o zomte bango ne ma tiré. Tena zomse mutu te ngana zo benga nde batu ba ya ko yekola po ba leka omoni songa la kisi mutu. Bandolo parce que l'on mutu wana aleki mutu abenga kingana ya koyekola et ya dia soni. Elle va les gametre. Il y a beaucoup au moins il total la biso on va dans internet total la internet ma meto les cas par-ci par-là ba caméraman to ba réalisateur surtout ya Gemido ba do fin abiso trop ba lo la biso trop pour la vie que chaîne on a Angola et là vraiment Eli chaîne vo et là Eli parce que eloko ba lobelaka mingi manga o etele yango ba maraka nde libanga ba to lo ba trop ba réalisateur na bango ba lataka bien te ba réalisateur na bango ba zaka salité ba réalisateur na bango ba yebi musalaté ba ya reçoit formation est-ce que comme qui chatte que ba formation kuna Caterpillar nena na plateau et pas bato ba yebi pe mingi Caterpillar nena na plateau no na salide non ça ngana maloba
Nandimaki tenga na kaze le Si on permet de changer veste, si on permet de plateau, si on permet de changer veste. Juste ça. On a maman n'est pas de, on a maman n'est pas. Parce que yo me informer nga balobi que non, ba réalisateur j'aime bien ba salité. Si on permet de nga que non, ba na ba ne pe émission et joue moita, na changer veste. Ah. So ko boye émission na yo. Jesus my God. Caterpillar. Mabeza ouais, mabeza dia mabe. Omoni nyoso, omoni oyo. Na tomboli yango. Ingénieur donc. Ba ya tout na combo, s'il vous plaît. Caterpillar. Non ebisa yo, okobota mwana mwaza na komba kitoko mba azoba. C'est ça. Ngala wala silamba na wala sa kombo te. So to kotina kombo makama mabe kozala. Biloko nyoso uta poto. Nga na mona na kombo ça, nga da na pese ni so ko bino ta biloba loba. Biloko koloba mingi ya moyo. Eza kilelo et verse ba français muno dans la France. Ya moyo, ingénieur donc. En tout cas ben la biso. Muto dans la France sur un manifeste awoye ba. Kilelo ela te ko eza nga griffe eza ya moyo. Na ba prix nango somba en tout cas. Déjà verse sur moni doubling nango ba komi griffe nango na doubler. Et des verse comme et des verse makasi. Mabe ça ouais. Ingénieur a mo bimbalon c'est bien ma besa. Si ko na ngana lo bani. Omoni oyo. Yango mo bible bi vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça. Et atena na ngopona la kisa. Mokili kinazana bilamba mais na lingna l'accent batu ko eza vanité de vanité. Si tu veux indiquer bato ba ke ba réalisateur a jemido ba za salité. Té oui, il faut pas comprendre que non bilambe ya nango. Pe toi na boss mo boye, a boss mo a bien te côté bilamba. Côté de bilamba comme méga coup tout initiateur. Papa de Onzinga. Initiateur. Ah, mutataka conteneur. Initiateur. Muta amatisa conteneur. Initiateur. Les longs tozo lo baboye. Est-ce que le leader a mis sa zalia? Oh là, je sais. Mais fort anan. Papa de Onzinga. Ce que yo ko lo ba que non tant yo vendre pas lo ba que non ba réalisateur ya Gemidor. Est-ce que ozo peser ba mon? C'est ça le problème. Nga nazana tango yekola te moni ngai par contre na betelio ngina koma sikoyo pourquoi la commis réalisateur la groupe là va toujours mais toujours des autres dans la télévision tu as sollicité na tango na to sollicité ki TKM mais mutu wanda ko filmer biso na époque ezari pasteur Jean-Paul Mayata de la foi oh azala caméraman si lelo pasteur de la foi. Si le loté vous passer aussi mais sous caméra. Ah ok. Pasteur de la foi aussi caméra. Pasteur lelo azana chaîne, azama ngobele ba masala nga bagos bazawana na chaîne wana auto zala na Luanda ba ngonde ba filma ka lelo aussi mais sous caméra. OK. Mais un bon caméraman, un bon réalisateur. Il go vendre sa chaîne. Chaîne wala lelo mona de la foi non tout ça, tout c'est yé. Oh. D'ailleurs dans nos films bien la fa. Tant wana passer de la fois à sa antenne A. OK. À sa antenne A. Ndé a filmer biso. Si quoi nenga bande ko filmer théâtre. Na yego zasu na ba idée ya Damien de Monekene et bande ko sala nga sikoyo bien makase. Na comment est-ce qu'on envier ne ya ko longwa côté ya théâtre ya ko ya sikoyo na koma réalisateur. Ni lava a ko mo na sikoyo que non peut ba filmer nga na ko mo hotel matema mingi. Abige non Ningazana faut assimisa la caméra. Mutasimisa la caméra c'est la valider. OK. Lava no mo la gana import caméra. Oh. L'idée lava. L'idée lava. Soka filmer théâtre ou filmer on bande bandete soka soit montage à éviter. A filmer théâtre très bien. OK. Petit le lola bazara on a soka tourner comme mulumba. Prise en air on prise photo. OK. Oyote ya ko la photo dans l'angle. Mulumba lelo tina zaboye. Si na fini ma c'est la valider. À l'époque, à son caméra mon Panasonic et quand tu mini DV, n'est comment filmer nango. Ndé et yo ça là que non, na commis déjà pour filmer. Non, pour ça, né passer de la fois Jean-Paul Mayata, avant de filmer biso mais batampe oli comme ça la na chaîne. Batampe pe ça matin et comme est-ce que moko le temps on a comment filmer biso moko to ko mpeta musuzuriye a ozana tante biso moto filmer mais to ke louer ta wala caméra pa na yemo na ka chinjin. Oh.
na su caméra papa. À l'époque on a passé Jean-Paul derrière matériel to oui attends au sala na chaîne azape na matos na ye wana comme passer wana na ko lo baté comme passer ba comme passer était mais wana azara mopona ni parce que non na loben o na yebite na lo bango até mais wana au sala na nzambe na ko baté ka païen avec chrétien voilà au mona abenga ya mulumba ya na bozo ga matériel to tout ça les tournages mulumba ya na moto lo boza TV parce que ceux qui écoutaient ça ma mère aux na lobby ba rete gozala ba retour gozala na lobby émission batu batala rango c'est ça le quoi batu batala rango na lobby na lobby kama lukuta awate na otanga na ba komboti kasi est-ce ngala ko vanda boy pela mama ngaba passer de la fois o ezaka ya bongote ngana za nani pour la chaîne wana ninga zala masala nga rabi mavinga bambote belé place azali ya journaliste ba bogos ba masala nga baza wana belé OK donc ngana zoloba oyo yonga na yebi yango ne nazoloba pasteur de la fois ne mutanda finir biso wana tozalaki pa ya lava wana pasteur azo travailler na antenne a nde aza moko ya bato ya pesanga posa ya ko filmer nde ya ko sala keno natali keno lava yetala ko filmer kaka boye ya pamba to onyo kwama montage sala boye ba ko vandi sanga makambe belé ay solliciter Paco Rabat solliciter Paco le big note si Dieu mon place na monter là ya ko monter na patenka vidéo kuna patenka vidéo place na apprendre sikoyo koyekola montage dans okene koyekola nde kuna do malgré ko do filmer ma koyekola kasi siko montage siko fana yekola montage bon omoni technique ya vaste faut ko yeba makambe belé kuna na bande ko filmer théâtre patenka vidéo kuna siko na yekola montage na kuna nde place ba yela kisanga ko filmer bien les choses ko vendre ko filmer théâtre kuna patenka vidéo na ko filmer clip. OK oh filmer pas clip kuna nde place na yekoli ko filmer clip. OK patenka vidéo azali moko ya batu oyo ba filmer clip ya wera soko tel ne ba clip ba wera o mona ba komango toto kala mo patenka vidéo soko ba clip ba wera kombo ngane zali je pense que non na pese ba mbote place zali ingénieur donc photo ne je pense que ça wana otia batu ba mona patenka vidéo si tu en ba boye je pense que batu na otanga ba photo na bango e défilé wana patenka vidéo nde kuna na temps wana tozalaki toya okutana na ba tonton mwinga na ba junior mangoi tozali na studio wana ba Fabrice tozali na studio wana nde na yekoli kuna après là ba yeko tanga ayetanga tu contact na Laura Wawa yango mo une place na bikeno lelo nde na zaboye c'est la validaire ayetanga contact wala Laura Wawa awasa na raga Laura Wawa bikeno petit nanga même ça po o vandisa yango faut à la respect katapila mwende o sala msana na tous les respects bo o matelango ba vieux vraiment ba vieux bakabinda te o matelango pena ba vieux o ezake no ozuna malili o temo chaque o tele chaque mombre apozongi sous Luanda c'est ça ba memio ko sa msana bongo zonga Luanda abi o sa respect faut ya raga na komi siko ya raga na raga kuna nete on a okende na kuti ba fide lusala na kuti ba na ngada dimbiye nene tout ça kuna na raga ne place na ke o filmer siko match o filmer na match na bi ne na olonga la plateau na otika olobali kamba lukuta te OK ngala tangeli réalisation te na leki bato batangeli yango ngata mutu ayo ngala tangeli makama ko filmer na tangeli montage ni tout ça o bang sanga elo moté vraiment au moins na Congo et on a battu belé batangue la réalisation batika la royer ba filmer te si yo la pena c'est ma booster ne ba chaîne ba tumso ba le voter ba boostaka yo la pena c'est ma booster ko booster ne ba image bo sali théâtre mo bo booster ngo net internet peut la mamingi bo sali monsieur mo bo booster ngo peut la ma que na je vidéo pour ça la makambo wana biso na jemido na yoka s'il vous plaît na yoka mais fait na yoka to te ko yoka maloba moko bo biyo bata biloba lo ba chaîne moko tala marate mais ba sala ki comparaison et tant que yoka moko réalisateur to pe moko ya représentant ya jemido réalisateur numéro 1 côté technique ya jemido na me kana ko tourner question na par rapport ya masolo moko ta ko lekela biso ba temps passé ya bande ko na biso moko boye
Oh, basalaki, ayamaki mutumoko boye, quelconque, ayaki koloba ba vérité. Parce que je m'idore, te l'exara muto à ma finga te. Papa de Ondinga, ma finga pene leka, c'est te l'exara muto à la vérité. Ma mutuana leka qui a la vérité, mais batukuna mpandona msubabi ke, ce que d'ailleurs qui nous pandouana mais étalami. So étant que yo moko a réalisateur ma carte je m'idore. Mais quand on fait une comparaison, image wana na oyo, c'est que bon batala mi koleka piso to net deni. Caterpillar image ya ndeko wana mwasi. En tout cas, on a te demandé directement à ingénieur donc mais quand on a fait tout no image wana mi balé totalement na population to pe na public et biso banani oyo batalami. Donc je sais pas, avec tout le respect, il y a notre représentant à réalisation, il y a Jemidor TV. Merci ingénieur donc, voilà, c'est l'émission Image Wana. Wow, en tout cas là je fais plaisir à Disto Balthazar fait sa poupée. Un peu Barbie fait sa Balthazar. Je fais plaisir dans ma vidéo. Je fais encore plaisir à mon boss Dionzinga, on dirait que c'est fiche. Et je fais plaisir à Chocolat, moi, maman, à Choumi, la choupette. Pourquoi pas? Bah, on va dire à Cartefila. Chocolat, moyo. Moi, c'est très douce. Et puis, ça me dit que Pierre en a défaut. Moi, ça me dit mon bon. Moi, ça m'a balé. Ça me l'a allé à Ravilo. Non, il dit ça. Vraiment, donc, il y a une image et bon, c'est donc pour placer le robot jugé, plutôt, n'a pas commentaire. Ingénieur Moulumba. Est-ce que c'est service par rapport à l'ingénieur Nabango? Est-ce que, et ça, mon kimo, il y a un ingénieur, dans mon kimo, il y a un présentateur, dans mon kimo, il y a un chaîne et banité, to chaîne d'état la maladie. Et tant que mon cabaret, il y a une rotation. Pourquoi la différence, et calage, ma casse, bouillé? Parce que on va bêta qui tolo que mupanzi wana bangone ba rotaba so que daki mupanzi na ngeba talama ngeba talama makasi donc on mupanzi o etalami parce que total ka différence ya o bango basala ki koto na o koto différence la ta ke moko ba ingénieur ye bisa biso pe bande ko ba ingénieur bazana banda ko emeka ko sunga bango pe biso ba journaliste to plutôt ba représentateur ba présentatrice to ba présentateur to meka ko pe moi idée to pe to sunga par rapport ya image koto tula. La Rose Caterpillar, non, il y a un loko moko. D'abord, on est dans Zaboye, dans un mona pasteur. Oh, papa n'a pas mon Nzambe. Pénédication n'a pas maman n'angai. Na respectera moutounios. C'est ça. Oza mona mukie, oza la mukolo, na respectera tout le monde. C'est ça. Oza mona. Ngana zala peut pour critiquer ba réalisateur. Ba réalisateur, baza cop nanga. Moi, ba technicien, tout, au bazar na Congo, au bazar na Angola, ba cop nanga. Donc, bazar le cola ande tout le bagage non, mupanzi nangai. Nazarana pour nous critiquer bangote, nazarana pour nous se contribuer. Ya ngomo na émotion na vani be jubika, ya ndeni, ya kana mo na jubika ya ele ba fam faire mo bo ne tout na ndela ngo, mo na jeune do jeune donc azaleki. Azape collègue. Mais moi comme on est singa vie le ko to ke non boye ona yo na yoka technique va na bongo c'est ça ngaiti na kozanga na lwa na tini na biwa Congo na otika o critiquer journaliste mo côté dans journaliste mo denga la kisi musala na Luanda voilà ngaba kolisa nga ndengo wana naza pona ko critiquer mutu te naza pona ko lobate na leki mutu n'est-ce que par rapport bango nde baloba kaloba surtout bazo traiter chaîne je bazo traiter Jemidor place ingénieur Moulumba et que Jemidor par rapport je sais pas on est d'accord quand on y a yo mo ingénieur parce que dans la minute on vient de continuer à Kabango pe na problème ngo yango place on vient de vendre de la marambango yo dans mon travailleur il y a Jemidor on va représentant numéro 1 na côté technique il y a Jemidor TV. Les journalistes ça peut quand il y a chaîne wana uta meka ko traiter POPR mo bata mo ba traiter ka PO. Journaliste il y a chaîne wana pour la télé so ba télé mo ba ko leka. A bien même da traiter ka bi ba caméraman na bango bazara qualité. Ba caméraman na bango bazara bien te ba yeli maramute ba yeli te ba maramute. Journaliste il y a chaîne wana. Siko na webso nini?
parce que tant que tu as un problème, na lobi ovani na mutu ya mabe ngala travailler na Gabriel Bolembo oyebi chaîne émission mona ka tumba wana tout les ans c'est mulumba yango mo Gabriel na tsuki sango mulumba kata docteur Gabriel lo bakela mulumba kata mulumba ngoboka mulumba ngonde yiyo ya vandi awa dans makamba guerre ndesi biso to banga ngote to uta dana tumba c'est moto la place ba essence ngana la suna moto te na mukuti dabo pese moto na bino ngana ba saka essence epela kaka papa mbalo baki sobo ko buma moto te botika ni yango epela ti ko kufa vraiment muteme suka pirom dombati muteme suki osanad na mboko angola katapila c'est là pour na rapidement pour bato ba mekano comprendre bato ba bakeno réalisateur na bango wana aza salité ni tout ça soko ebi mutu malamu te pour ça la guerre na mutu te conseil na opesa yo tout ça na la validaire grand leader na kati ya plateau vraiment bonjour grand leader. Bonjour papa. Mes condoléances. Oui, merci. Vraiment merci. Ba fani balobi la validaire zolo bageno ba kufeli te mais yene a kufeli. Oui, ce que na bige ngam na kufeli parce que celle qui est morte c'est ma mère. Maman Chakwaza, maman nanga. Comment maman nangai. Pour mingi oyo. Je sais que théâtre longo, mais ngam na s'attacher qui n'est plus. Plus ce que tu dis mutinyo c'est que non, c'est lava qui s'attachait plus à maman Chako. Donc ba détails ali tellement ébélé pour preuve. Maman Chako ba tuba suki sa commune na Chako diala. Ana hendo mais mususu ezali washokenda wana bakombo na eza na tete la Chako diala ana hendo washokenda donc tozali so tovai na mama petit na ngai mwana ngai na vandi bampera da mobite mère yonde Chako diala ana hendo washokenda soki na bongo atele mababi te toke yo eza kombo ete mutombola kaemba moko eza kombo etombola musaka ye sobi mama yo zali Chako diala ana hendo washokenda mbamo ka telemaka atelemaka mababi te donc lava yonde mwana wa encourage nga makasi ola saka ngana za Chako diala ana hendo washokenda mutu alobe biloko wana ayebi ne ngai te ayebi nga te ngala bimi na Congo na bimi na Congo na 2019 na 2019 na bima mwana tika yawa ezate mwana ebaye ezata ko zala na ngai te ponga deja wana zalaki na bayembe maikia na zana papa Carlos na zalaki na ba matembele bato na tika ba président matembele na peso ba mbote plateau zali ba Marius Kosi na tika bango deja ba neneti mon voto moi ça pembe na tika ba miga esa ba mame étoile ozomona na ba technicien na tika ba Jeff Ngoma na tika ba Mayala Mosolo na tika ba ingénieur Noël mais quand oui ça me donne non ngana ngola na iba Noël na iba Jibika mais ye na yebiete mais ngana ba Jibika na Noël to ça Noël la vinga partir à Congo mulumba o Noël la iba partir à Congo naza technicien moko o ezake non sur na bengi artiste presque artiste nyonso munene naza na Congo na lobi mulumba koloba te ke no mulumba wapi Hollande koloba te mulumba wapi donc nga na yoka pasi muto yebi mutu malamu te mais ozolinga oya oloba ke non mutu anaza salite afin de MK Madoda celle contre tous vraiment afin de MK Madoda celle contre tous aleki selanga deux valises à Bilamba na frontière na bien des valises ya Bilamba bananga na ya na février tisiko na sombela ma Luanda te kati na wana ke ola taka ba mona ka réalisateur akesa l'émission mo ba tubi nengo tubi bosko na ebité na ba moyi makati ba journaliste ngo basala ba fête ba bien ça ngai pardon basala ba fête ba bien ça nga bazana mbongo ça va fête soko lingina la terre na Bilamba ça ba on na fête ya Madoda tibalbi wala taki makati mais pardon en tout cas avant que nous nous en tout cas ingénieur Mulumba s'il vous plaît
je sais pas parce que mon tour là est tellement belle malheureusement on a qui tente notre empêchement dans la fête mais il y a beaucoup de gens oyo peut-être va benga Caterpillar toyoka ki to moni pe ndeko moko boye songolo pakala asaki ba tapage na ya asome ba vin asome ba champagne asome ba champagne na ye qui dit bouteille de champagne na kati ya activité ya afin de mandoda to pe la fête ya 9 ans il y a anniversaire il y a les étoiles d'Angola les étoiles d'Afrique mais pourquoi la chaîne na bino ya Gemidor elongi na eto image ya mutuala ezate ngala meki ko tuna na curiosité na ndenge na nga na tuni ingénieur donc ingénieur da finga non nga na filima kié na zwaki elongi na ye na zaki vidéo mais vidéo ngo e monali te pona nini kati motune ezali yo va monter et tant que moko va monter to moko va réalisateur na kati ya Gemidor TV image ya mutuana e monali te pona parce que mutataki ba tapage na ye ataki ba spectacle na ye ataki image ya mona na chaîne etala maraté pourquoi même batika ki yango elingo talama hein po mutuana aloba que non soki elema wana ezalaki na chaîne moko boye elinga ko talama ninga yo kango okay sikoyo tango soki parle na ye ya image eza na Gemidor elekite tolongoli yango po parce que moi le kana Gemidor ezate parce que talama nango te oh etalama te Caterpillar mutu moko ta olinga basaka na papa na ye mutu wana ona longola ki ba image na ye ngamu ta longola ki yango oui parce que nga facteur boss na ngai ah bon Caterpillar yo juste alerte ah mama sala ko tuna ngai ingénieur daza azu alerte mama sala na bise bongo na ye bongo bondo na ye bongo ba comprobatif mutu moko boye afutaka batu na Congo afutaka batu na Angola mais siko bonjour ninga bon voilà bon facteur chaîne le quoi Gemidor hein donc esa chaîne oyo ngana travaillaka na rolinga biloko wana te je pense ba cameraman bazake belé soki biso to tiango te na ba chaîne musu ezali bon ba lelika fallait na Gemidor il a pas Gemidor na équipe il fallait na Gemidor pourquoi quand na Gemidor niveau ne honora ki bino na Gemina na fête wana ya pande madoda celle contre tous que je salue à pensant wana moni fifi connexion baza wana ba motu ba nenye marambwane lekelaki bango balobaki fallait image na ngai mona partout na bombeli ba nini ka Gemina na bombeli bango on peut s'en mukoni ya image c'est leki muko ba ta raison ya na machine na bombeli bango ngala za makasi na ba archive na makasi na ba archive tous les gars partis wana na longoli te na déplacer yango na bombeli bango eza na dabaya na ba pendre ba oswa c'est ba na pendre na hôtel bango parti na bango mais la chaîne de te na chaîne fait pas leka bati na pendre pour que l'excellent chaîne mususu vraiment merci ingénieur Mulumba ngana za salite na zeng bilamba baba yo za bilamba soki to seno 5 émissions babi cameraman na biso cameraman na Gemidor za la salite za la Caterpillar surtout ba ko sous mon pas la tant que papa m'a vioqué la bec en cadre de comédie na cadre de comédie bango ba sous mon pas là ala taka ba kazako azaka ko ngala kama kateka lelo oyela mama pimba kazaku do nende mona ba saper oyela bina kazaku bila mama nene de na mtoto ni wana somba ke lamba te soko somba ke lamba na oja yenda ko sala gang langa te okobimisa 25000 ko somba lamba onyo kwama ngai na pesa misa 25000 na kolia yango to komela mba sanga Caterpillar lobi batine ninga bilamba na zolo ba bien M kama doda celle contre tout ça pesa ba mbote fete les gars kitoko vraiment batu baiba ke no anniversaire wana et kokende bongo les gars kitoko mame toi la pesa ba mbote place zali bana les étoiles d'Afrique mobimba na pesa bino ba mbote fete les gars kitoko totalaki wana titon mais est-ce que vous avez arrivé à leader à Miss Narata Angola et côté plutôt pas les mbote leader à Miss pas déclaré trop parce que leader à Miss partout d'autres moto mora na kombo Gemidor auto mora na kombo ya boss leader à Miss il pona informer yo leader à Miss pona informer yo na président Christian Choka na pesa bino mbote place zali kwani moko sa boss sa marambo akotika te pona informer yo ko kabasoki l'équipe pona informer yo semaine to banda so sera ba gag na okomango déjà na okomango oyo alingi wa sepeli aya okota a partir na biso na ba gag abenga ngai abenga Caterpillar
semaine to bana to bana so ba to benga ba l'autre là te bato ba ibo jouer te boya te to benga bato ba jouaka bien ozolanda Gemidor eza chaîne moko ya makasi ozolanda Gemidor eza chaîne moko ya makasi na ndenge ya mukete donc to benga bato ba jouaka bien donc kala mingi te meme kabuya na peso bambote place ozali leader a misi meme bambote place ozali tolingi bato ba jouaka makasi bazala wana lokola barika place ozala bambote belé ba fifi connexion bato ba jouaka semaine to banda na commandé ba gag o ezake non Gemidor et tourner na leader a misi na président Krista Shoga bokomona ba MK Chimado da ba rozala wana to sala bena ba gag ezate non telema vanda te biloko wana te siko na ngina lakisa bato kino na simi nzeta Moïse au moins sikoyo lokola bato ba buté na mais ebi da to chuter parce que ingénieur doit avoir une épisode chuter sikoyo tebi ke to ya tout deuxième parce que ingénieur abi nenga yana verse moko seke bon tata mpandana kuna na de 5 créer nazala besoin na 5 émissions na yo na 5 émissions wana ce qu'on a raté ko changer veste kata non na bi bodité ni na bi veste voilà on peut se bon travail na personne du travail te bilamba langa tenga personne du kata pina na ebiso za bande na poto ayawe utaka na bi na za bande na poto ngake na São Paulo tena na nini te donc tu yo ke soma veste na São Paulo ke wapi ngai batinda ka yango okay na ozoke na omende papa de nzinga aotsa conteneur ba pesi yepe allo boss na ngazo wana na oye moko aotsa lisusu ya écouter raté donc na bina yo 5 émissions na 5 émissions sur quand na bandeli 4 émissions donc merci ingénieur Moulumba docteur surtout veste moko za na 4 sepena makasi veste moko boyeza ya madombe ya veste o fabrika sa emba ya mado liputa siko ya mado mais mundele siko mtatongo veste siko la dernière émission na tourner veste Mandé, pour tu t'arrêtes mboka donc merci ingénieur Moulumba. Tu vois presque déjà à la fin, il y a une émission parce que le lot, tu as dit na pensé à découvrir qui est ingénieur Moulumba, qui est Patrice. Bambote la maman Bitanzinga. Vraiment maman de cœur. Voilà. Donc tu as dit la pensé à te découvrir qui est ingénieur Moulumba, qui est Patrice Ngina de te découvrir yo mon petit ami qui est maloba makambeze belé à Osula. Ma solise belé à Osula. Donc le monde il a fait par rapport il y a un réalisateur tout il y a Angola pe ba chaîne mingi oyo ina na kati mboka Angola mode il a fait que mon ka ba réalisateur oyo nini okoye bisa bango pe profiter ko pesa ba mbote na bato ba kinara mode il a fait na ngai ba réalisateur nyonso ya Congo na lingi bino mingi base belé somme na tanga bango a TV darangonga vraiment base belé mais na tanga kata mo mi balé pe ça la bien masala nga bogos ya auto uta kala minute ya film passé de la fois bambote belé Alain Moudibani bambote belé 16 mm bambote belé ba réalisateur ya Angola pe na pesi bino bambote na linga bino na tsara bino na mutema jeune Noël bazaka na kata nzoto ba circuler na kata nzoto na ngai jeune Jupika bambote belé pe tozali na mama ba ingénieur Noël bambote belé na mama il pas dans Mariette non pas sur mais manga katebila voilà il n'a de pas là ça va venir du gros plat à côté de voilà ça peut tarder bambote na ngai na pesi na mon grand frère propre chéri Kassa les Fontalais mboka katepila boaka kae chéri Kassa les Fontalais mboka les Fontalais à mboka bilambe belé na zana yango oyo afanda lekisa de valise wana yemta yango à partir ya Congo alata makasi donc ye cop neza bilamba papa chéri Kassa les Fontalais à mboka ndeka olobi ngozonga la plateau voilà mais na ebisa je reçois mama bébé se Kassa na peso bambote belé la place ozali carrière aérienne la personne en botte belé mon grand frère Trésor Nginamao Yester Ngabadi la personne en botte belé Gradin Nginamao Cédric Nginamao la personne en botte belé chef coutumier Gelon Ngangala la personne en botte belé personne zali
Sisi Lukoki moninga Tour Eiffel na bosanité na peso bambote place aux allées bambote nanga ebele na sœur nangai pitu na Lukoki ya frère Michel na France on a boire bata poto nyonso na boire kana baza bandeko nanga baza ba connaissance côté JDK John dia Monica na peso bambote ebele frère Nixon Mavinga na peso bambote ebele place aux allées papa de Onzinga mon papa en tout cas ngai yo nazali minga olobea te papa tala kana ngai yo nazali soki na bosani bato oyo epesa nga passe Cisco Kitenge na part ya gradingi na mau na pesa bambote pla ozali yaza les jeunes millionnaires faut boire à Caterpillar Cisco Kitenge les jeunes millionnaires les jeunes millionnaires jeune moko mais un millionnaire bien qui bala ndoki ya butu Dieu qui bala ndoki ya butu donc bango nde bakosala bango babi tango tokokota awa na plateau donc ngane générique donc ba charge na biso ba veste na ba chemise bango nde bajongo babi technicien faut yaka na veste faut yaka na chemise quand même des ingénieurs donc ndenga zana yumo yebi yeso ko yeko ta ba chemise en commun chemise ici nous tout à côté on kofi bambote belé Rika na peso bambote belé place aux allées zalaka yo merci Eugénie Mulumba merci la bande de connaître surtout oyo bazaki na biso branché mon collègue j'espère que je fais toujours Fifi connexion ba Fifi non ils ont Fifi connexion ça toujours et pourquoi pas là nous voir encore Momo tu la patronne la femme du patron Momo te moi ça monganga non elle ça tu banga tonga ba côté voilà moté ma tota donc toujours merci encore équilibre de moi les rites équilibre équilibre maman ya bonne idée donc moi ça c'est ça les longues jambes moi c'est une tombée moi ça tombe donc moi ça tiga na epega ragolela Caterpillar limbe sanga so na bosani libanga oyoyo na biso na ebite na Luanda lo ifona zonga na bima Congo so na bwaki yete lo ifona za na Congo na pese bambote na papa Carlos Masamba soki na papa de papa wana na biso wana papa na ngai wazaki na ndaku biloko na ya kolia so yena komite ngana kofungola basani na yepo yiba biloko na ezaki ya pa na kofungola basani na longoli biloko na lie na kangi basani na tiki ya oya eza mingi te azwenga mwana pe so na sika moko boye songolo oyezaka na bengi allo papa embouteillage ezala ba donc moyen na komanda ko yate abazelanga wana na palanka na oya ozwa papa Carlos Masamba ambote belé mon papa donc merci à la connaissance surtout au bâti qui s'est branché merci qui technique qui a joué dans tout mon combat donc la ligne trop to les marabino marcas merci voilà tellement belé au bonheur on a pour la communication là donc la ligne merci à la prochaine numéro abonnez-vous massivement sur notre chaîne yo mutuna na s'abonner abonne-toi aux à la jamais ici bisous bye Patrick Dinamao, Mulumba, les pros, Serge Boana Solution, Bidikos Méchant.